Besi minongote na koma na Yesu Kristo. Amen. Papa sepeli na sengo na lelo. Amen. Sopia sengo e kofi. Tukumona minene papa na. Amen. Tukoba los. Sengo e la sabiso. Tukoba la sabiso. Amen. Amen. Uzokende kutana hii national na hizo kwa tika ya yote uzokende na Marc 7 verset 18 et puis 1 Corinthiens 13 verset 4 à 8 c'est puis 1 Pierre 1 verset 7. Marc 7, 18. Je lis la parole du Seigneur. Il leur dit, vous aussi vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur? Amen. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Je lis la parole du Seigneur. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. 5. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas de mal. 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. 7. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 8. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Amen. Amen. 1 Pierre 1, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Amen. 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 Et c'est bien la vision qu'on va dans le verset à papa après sa vision. Amen. Parce que ton gars j'allais aller, vision de ton arrivant là. Il faut que toi sois le papa après sa vision et ton commandant. Alléluia. Et c'est lui bolingo. Zambia ba mzaka zaka no senga yona ndai. Tolata mona bolingo. Bolingo. Et ton dit la patience. Sauf que la vie bolingo ton dit la patience. Attendez quoi finir. Tu cas sengi bolingo ici. Bolingo ici. Alléluia. Ata finir. Mbala tuku samona samo. Poussant quand même, à ce que vous dites ici, le Seigneur toujours, vous dites ça. Alléluia! Il y a un monde de Bolingo. Parce que ceux qui ont mis avant, ils ont dit Jacob, ils ont dit Bolingo, on a fait pour le nom. Mais, tu es bien. Alléluia! Ceux qui ont la patience, c'était. Mais dans la tu es bien. Mais maintenant, on a besoin de la vie. Vous évitez de la libérer par la bataille. Dans la grâce. Alléluia! Alléluia! Ceux qui ont la patience sur la terre, mais la terre est l'émotion de la vie de terre. Alléluia! Boni, biso, tu as la jamais. Pourquoi? Tu as la patience entre biso terre. Alléluia! Alléluia! Amen. Parce que ceux qui ont la famille à Bolingo, patience c'est pour la mission. Alléluia! Tala maman. Tango azali comme Elisa mona. Pas soyez libérés. Alléluia! 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 Maman qui a mis sur pied au début. Alléluia! Est-ce qu'elle peut continuer comme Elisa mona a fait? On continue. Alléluia! Nini Bolingo. Atako azali na pasi. Le tango mwana zoleya.
oh tika, mais nous sommes dans le pays, nous sommes soumis. Tala bolingo wana, haleluya. Mais sengeli yona ngai, toza na bolingo lonenge wana. Na église na ye. Haleluya. Soki toza na bolingo wana, Satana kobelemete, bando kelbota papa mama, bakopusa na terre. Bolingo etondami la patience. Mais pourquoi Dieu sont dans la patience de terre? Oyo Nzambe Abraham, Isaac, Jacob, azalaki nango yona. Moko ta koyebisa ngai, ke ntango abotami, akomi na mosatu, mpe ayebi Nzambe. Atombola Nzambe. Yango ntango nyonso, baza ya Satana, basekaka yo nanga. Que bino bozo mibenga bana Nzambe le bozangi bolingo. Alléluia. Nous allons passer. Parce que biso moko tukoma kabando qui est conscient, ça que toi pas. Mais bango va profiter dans les consciences et la biso. Père, basali biso mabe. Parce que ce qui on a bolingo ya moni lelo. Soki elati banzoto na biso, elati mitema na biso. Alléluia. Esengeli bolingo. Ebomba kalikambo na motema te. Soki ozana likambo na ndeko na yo, mwana na yo, papa na yo, ndeko na eglise, benga ye na mopanzi, lobaka likambo yo lobaki wana, epesa ye na pasi na motema. Alléluia. Amen. Nasepelaka mingi na maisha. Alléluia. Alléluia. Amen. Ninga lobaki wake, papa azalaka bien asekaka. Mais soka balukeli yo okoyina. Alléluia. Parce que ngai nasepelaka na ndenge. Soka comprendre likambo te. Akoyina ni papa. Yebu ke nalala ki mana. Ninga pepe. Secondo la tua cultura, io expliquer la vie. Alléluia! Alléluia! Peut-être dans une vie qui m'a expliqué la vie. On va expliquer. Vraiment, dans le cas de piété, la vie fait pour moi. Alléluia! Et c'est mérito ça dans les wana. Alléluia! Alléluia! Biso bana Nzambe, Nzambe avant Isaac Jacob a préparé biso. Alléluia! Parce que tu vois, tu as fait mon tu y es kaka boye. Avec le bébé, c'est le côté. Kaka boye. Alléluia! Alléluia! Mais ce qui m'a dit, là, tu dis ça. Tu peux dire kaka boye. Mon te beaucoup t'as dit. Alléluia! Alléluia! Kaka boye fait le mal de ça. Ce qui m'a dit, on est là, tu dis ça. Qui te dit kaka boye? Parce que j'ai préparé biso. Bolingo eimanyimaka te. Bolingo elukaka etere na yango te. Bolingo elukaka etere na yango te. Parce que Nzambe Abraham, Isaac na Jacob azolinga yo na nga. Tant tozoya liboso na ye toluka nde bokonzi ya likolo. Alléluia. Imaginez, ngai nazalaki na mbongo l'escroquerie. Nazalaki mbongo ebele na ndako. Mais soki Nzambe wana, mokolo wana, ngonga wana, abomaki nga. Alinga na ibaye te. Nayinaka na biso. Alléluia. 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 Mais là, il y a toujours grâce. Toujours grâce. Pour y avoir Nzambe ya solo, pour y avoir préparé du solo. Pour l'enlèvement. Alléluia. Mais quand vous voyez pas là, et c'est vrai que là, il y a pas là, il y a des bossos. Na yebi que yo kupesa nga kimya. Na yebi que yo kosala bomo na ngai. Mais na boyi na zanga lola. Alléluia. Parce que ceux qui ont là, Nzambe Abraham, Isaac, Jacob, amoni na mitema na biso, que tozoya kaka pona intérêt. Et que vous allez passer comme pour la soukra, comment aller.
Alléluia. Bolingo. Et nous avons toujours intérêt à y être. Et le bolingo, il y a un monde à l'objet, les souvenirs. Au sein du sana. Les arrosambo. Les arabisungis. Il y a quelque chose. Ndekonaya l'objet d'ailleurs. Ndekonaya sengi les souvenirs. Mais dans le sambo. Et c'est le souvenirs. Alléluia. Quand on va faire, on va dans le sambo. On a un problème, c'est que il n'y a pas que ça joue. Et la ressemble à tout le temps, merci, la ressemble. Carapako. Parce que quand on déployait, pas là, il ont baillé le monde à côté d'ici. Ils ont baillé le pied à l'eau. Et à ça, il en est pour voir. Bolingo. Bolingo, t'as la cambon côté. Bolingo, t'as la cambon. Et de l'autre côté, que non là, c'est la camarade pour aller à moyen. Bolingo et enviacateur. Bolingo et enviacateur. Mais Bolingo là, comme il a jalousie. Ce qui te fait Bolingo, attendre pour l'ati et la maille à 1 million. Comment on a l'ati, on a l'ati et la maille à 10 francs. Alléluia. Bolingo. Alléluia. Alléluia. Bolingo ya bon. Bolingo est bon moi comme ça la jalousie. Alléluia. Ozali comme non de correo, o ko bana lo ko susu te, aka bolingo na le, ja ko la kan soto na ye, pe ko la kan tema na ye. Ezali pas matin, Zambé Abraham, Isaac, Jacob, après c'est sur ma version, oui, pour les chats, nous sommes pas les sapins sur la Zambé, oui, pour fond d'ambition pour les Asuka. Bolingo, et ça la jalousie, nous ne pas jouer, c'est père. Alléluia! Amen. Nous ne pas sauver d'abord, c'est père. Alléluia! Des poissons, des voitures, c'est père. Alléluia! Bolingo ya mwana. Bolingo. Oya kusenga yona. Korobate ya zona kusami. Korobate yena. Alléluia! Bolingo. Azo senga biso na bolingo. Bolingo elimbisaka ntango nyonso oyo alekisi na kolimbisa lisusu te koma. Alleluya. Ukazomeka motema nanga tro yikaka balimbisaka ye atano nono nakutia version na baloba walotia mupembeni kuma. Oh, bolingo. Donc baza koutilize version oyo po batortire biso na kolimbisa te otie. Bolingo esenge na biso kolimbisa ntango nyonso ngonga nyonso. Bolingo etangelaka moninga mosusu mabunga te. Bolingo esungaka nde. Alleluia. Bolingo esipotaka nyonso. Ememaka nyonso. Omoni mama asoyi na sipote. Ameni mwana. Bolingo ememaka nyonso. Etambolaka nyonso. Eyokaka na koyoka ete. Alleluia. Moto nyonso ayake mpa na ngai. Nayokaka ye. Alleluia. Donc on sait la désert. Le roi de maman. Aïe. L'obakane. 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 Là, maman, problème est arrivé. Moi, je m'en vais, moi, je vais me faire. Je vois tout ça, aux autres, c'est la salle. Non, on n'a pas besoin de
Maman, on dit qu'on gagne ta vie, tout les comptes. Au bon niveau, et la famille n'a patience. Maman n'a pas insisté à la papa. Ça n'a qu'à avoir des délivrance dans ça là. Pour ma papa, on a tous arrêté à tout cas. Ah bon? Total ma verset, total toqué la Genèse, t'es comme la révélation Apocalypse. Maman, tu l'as lu. Mais papa, la Bible est une révélation. Mon tomosu se sont prophète. La Bible dit que tu peux aller, 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 tu peux aller. Alors, nous sommes dans le Bible. Donc, quand tout ça, nous sommes convaincus vraiment. Maman, mon idée, mais yo, je comprends, tu comprends, maman, la comprendre la sucre. Amen. Pona boy, de koya connecté na ngai, azonga kuna te, que me passé na bino, aliya ka koyoka ngate. Alléluia. Comment na yebi yete, na mama yete, na mokola liboso. Alléluia. Na faire comprendre comment on a des pratiquement possible na koki kosala yango te. Soki yo lingi zonga kaka ba pasteur wanga ko bazwe révélation. Mais o yanga révélation mobali ya bato na ko sala prière te. O lié na libelo. Amen. Amen. Na mo ka mo Dieu te rendez-vous. Ngapena do tala moto, ngapena le bien. Mama pardon. Doutor não tem nada. Suca só não é que eu sou café. Tá lá paciência, tá lá bonito. Aleluia. Maman dit ok, papa nós era questão de suca. Essa na boca na prière pour délivrance c'était dans le 30 jours 30 jours todo sábado, mais o bairro era toujours tout tient na agenda. Pour prier, donc, pour ça, là, 3 jours, vraiment, là, il y a tout. En tout cas, moi, il y a mal. Azan, il y a mal. Il y a ça, la prière. Quel bal est couvre. Et pour ça, il y a un peu de délivrance, on a ça, et ils arrivent pour nous yopper qui s'en va. Ils arrivent pour nous préparer vie éternelle. Alléluia. Amen. Papa, la besoin de la bien. La commune à maman tient un souple. La commune ma commune a résisté, a posé un problème. La commune est un souple. Maman m'a dit que la tournée avait convaincre. Alléluia. Maman m'a dit, la caméra, la besoin. Quand on a fini, ma maman a connecté avec les boules. Elle dit, ah, parce qu'on avait bien, mais, parce que moi, attends, je vais commenter les vrais. Mais là, le petit comme tout va l'être. Alléluia! Bolingo! Est-ce que nous avons un bolingo? Et là, comme la patience, alléluia! Et si pour ta cagnosso, et yo ta cagnosso, na yo ta kite na soupe. Le basu se dit non, ma chère, aux autres, excellent. Alléluia. Basu directement pour dire non, t'as 3 heures que je tournais en rond. Donc, ce qu'on dit dans la terre, en tout cas, dans la zone, comme ça, c'est pour ça. Dans la zone, comme ça, c'est pour ça. Donc, et c'est. Alléluia. Mais la combine, la maman, t'es la soupe. Maman, t'as ma soeur, c'est ça. Maman, il a aidé. Avec papa. Papa, je vais aller à Makambo. Je vais aller à Makambo, je vais aller à papa Makambo.
Vous s'intéresser pour tout le monde. Alléluia. Comme la bonne non, vraiment, vous me quittez. Si elle est ça, attends une minute pour ça. Dès pour ça. Moi, je suis maman. Je comme là, maman, papa, tout ça. Bon, alléluia. T'as la patience. Alléluia. Alléluia. Et c'est que l'on a là, tout tombe dans la bonne tout supporter nous so. Bon, par exemple, faiblesse c'est tout supporter. Biso ko sama kasi tout supporter vous bazé la faible. Alléluia. Amen. Donc c'est kabangote. Donc si on la bangote. To imate. Na mona moto moko te abotami lelo akoli kaka lelo abandi kolia fufu kaka lelo na mona na note. Amen. Soki moto mona moto lolenge wana abotami lelo bibi na maternité abandi kolia tamboli akomi kolia fufu atombola mosapi azali. Et je supporte nyonso, mais ma frère, biso de tombola. Donc on va faire avec ici. Azotungisa nga. Bolingo. Bande voilà. Apesi version pas ma tête. Mais bande voilà Christ. Et c'est même yon nanga tout ça la boule. Na mona na note. Moto azali boule te. Amatalo. Parce que y'a obina mokanda na ye. Bino bozali ba imitateur na ngai. Lokola ngai nazali boule. Et c'est même à bino pe bozala boule. Alors bina mokanda na ye. Lokola ngai nazali boule papa na bino bino bozala bato ya masumu mpe bokoba kosala masumu mpo ngai nzambe na bino na ya babino. Non. Boule, est-ce que ton film? Est-ce que tu sais comment c'est passé? Parce que tu es professionnel. Est-ce que tu as la pour? Est-ce que tu sais beaucoup? Est-ce que tu y vas? Parce que les Zambés, quand on peut se monter à Bouilliva, et c'est des mots directement changés. Alléluia! Mais ceux qui vont pas se monter à Bouilliva, au changer de terre, et si, pas comme ils sont bien. Alléluia! Au comment donc il est conscient? Est-ce que tu mets la cam ensemble? Oui, par contre, on va comme la cam ensemble. Ok. Mais nous avons témoigné de tant que nous sommes à partir. Nous avons qui? L'Angleterre. Maman a barre, la tika, la pou. Accepte. Maman a la cam ensemble. Nous avons fait la cam ensemble. Quand on a voyagé, la tika. Na ndako ezalaka kafata koka vita. Tata mwasi aye. Nalemi ya mwa mabible. Yami ya mabible za wateto zikala kafita no namba fata. Hallelujah. Mboka kuna vitu za mabe. Kwa maana mwana zote wanasanga kangi kutea. Soki ya school, soki ya primuzo akangia bona. Ezako. Hapo mwana kutea school. Batia kwa mopeze kuna mbuni batia kwa kuna voisin na bibi. Mbona kana na bibi mwana maka. Joa vitala bitini.
ya biso avec biso tata mwasi ameli bazwi bouteille batiki yango na fond ya porte nsima ya porte papa azoloba na ngai masanga ekoti na ndako na ngai natali place na ndako parce que natambola na ndako masanga ekoti ba te ndako na ngai bandeko na kristo yeba ke bandako na biso ezali bandako ya nzambe ya abrahamu isaka jakob. Alleluya, alleluya, alleluya. Ndako na ngai azo bandako na ye masanga ekoti na ndako apesika na inspiration masanga mama komkomela masanga tongo abalaki biso basetele okomi komela masanga ngai amela masanga amela masanga te no bayebisina te masanga eza na ndaka bino masanga eza ete yado peut-être aposanaki ngai na bouteille papa azoloba ngai bouteille ya prémisse eza na nsima ya porte mama susuki alleluya alleluya mama susuki kesomo tata mwasi ayekeo ayebisi ye papa mobibo zwa bouteille wana daye te sikoyo vere oyo ameleli osukoli yango zwa bouteille wana zongisa mpe alobi boye senga boyebisi mpe masanga ekota lisusu na ndako na ye te mama asombeli ya ameli te me ye alobi masanga ekota na ndako na ye te me yo na ngai namela mwa ndambo aperitif ekomami na bible alleluya alleluya namela mwa moke me koma kaka bouteille koma mama asombeli kaka motu mpe alobi na ngai tanga na bakuku te alleluya alakela mabe oyo azomelisa moninga asombi masanga po amelisa moninga na ye alleluya bandako kosi alleluya alleluya omoni bana nzambe lelele bakozwaka lola parce que ntango yo ozwi bouteille alobi ntango yo ozozwa moke omeli nzoto oyo tolobaka te tempelo ya cet esprit bolobaka bongo te si tempelo ya cet esprit ozwi ata mwa moke omeli eske ezokota wapi na tempelo ya cet esprit ou bien na tempelo ya satan omoni ignorance ya biso meme biso bapaster okomona bife alleluya bule eske toyokaka misike moke eske tozala basede nazala kosala moko na pani ye azalaki kaka na basede azwa yango astoka yango bobenani magasin basede ebele astoka yango bayokaka biso ya bajour ya bamusicien oyo ya biso kuna yayokaka abandi processus ya délivrance abandi processus ya délivrance amoni boso ngai mama aokoka prophétesse ya yo moko abinoke problème ezate na papa bule papa alakisi ye na bamusicien wana na bo bakufa ase retrouve na bango chose grave yemutaka alleluya yomuluka yesu kristo yango ntango nyonso nayebisaka bana nzambe esengeli okoma profetesi ya yo moko alleluya parce okomona nyonso etandane na yo okomona nini ozali wapi na nzambe na yo
le maman sent. Maman y est. Ami papa na comprendre. Na nous servir le bango pour ta casa. Na nous construire la bango. Na nous servir pour ta casa. Au servir pour ta casa. Na bo ba kufa. No ba na bo. Ina comprendre pas. Yo o que na ba conseil na ba tudo. Je vais dire. Yo a musique est partout à l'eau. Avec lui, la bande de yo kakala. La musique est là, yo kasuto. Yo kasuto. Maintenant, là, vous allez le dire. Ah, bon, ça pousse nous d'une de série. Attends, va série, la bombe va couvrir. Alléluia! Alléluia! Na bomba va couvrir. À ce moment-là, au monde est pourtant sa défense. C'est-à-dire, yo. Sauf que ma si aïe à ce bon, vous n'avez pas quel que soit le mal, quel que soit le sessionnaire, quel que soit tout ça, vous n'avez pas ok, yo connais la possibilité. Yo paye au monde à bâton, de battre le monde à mon côté que vous n'avez pas fait. Non. Mon côté, on a que la possibilité à quelqu'un. Mais pour bandit, yo commence à tout servir le bango, mon takala, on tout servir le bango, ma salade de bango. Au moins, il y a des et bien, les bazali va venir, les bazali va couper, bah, il dit que bazali va couper.